oyo balandaka la grâce divine cuisine. Lelo na ye na recette ya mabuma ngombe na bapumo. Na mabuma ngombe na nga na kotokisa ngo esika moko te na bapumo na kotokisa ngo a part. Tolanda na kati ya mabuma ngombe na ngai naza na tomate, naza na ndembi, naza na céleri, naza na matungulu, naza pe na muscade na ail, naza na jimbo moko na kotia na pilipili moko epuis na épice oyo ya ba allemand basala nango pe ba soupe. Donc na kotia ngo na kati ya mabuma ngombe na nga na pumo na kotokisa ngo esika moko te. Première étape na nga yango oyo natie ba biloko nyonso nde nalobaki nde na présentaki bino. Na kotia tomate na kokoma na étape ya kosangisa yango oyo bomoni ezotoka natie mai te. Na bapumo natie mai te epuis na mabumu na nga pe natie mai te, donc ebimisi mai nango moko. Soki natie mai ba épice ekota. Toza toujours na première étape na kotia siko mai na kati ya bapumo na nga. Natie mo mai ndambu natiki awa na kati ya mabumu na kotia nanu mai te parce que yango moko ezobimisa mai bomoni. Toye siko na deuxième étape bomoni natiango nanu mai te na kosangisa ngo natiki yango te elemba vraiment makasi. Donc elembi mais elembi vraiment makasi te parce que ba tomate na nga eza nanu mobesu. Après nde nazosangisa ngo na kotia pe susu tomate na nga po ebela nzela moko. Nakotia pe tomate. Après bolimbisi mpona baétape oyo elanda oyo ya liboso na présentaki huile te na otiaka delutu ya huile parce que babiloko oyo nyonso ebimisaka deja huile, donc otiaka delutu ya bomoni. Non natie mai te banda na bandaki kolamba siko nakomi na étape ya kotia mai na ngai. Après na kofinika nzungu na kotika ti ekobela. Natie mai yango wana mpe kaka ekolembisa tomate puis ekobelisa babiloko nyonso bapumo. Biloko na ngai ekomi okende na kobela bomoni ekomi kilo yango oyo kitoko. Supu kitoko, supu eza penza kilo makasi te, donc ebimi penza pepe soupe. Biloko yango oyo kitoko moni. J'espère que beli nango tanga moto. Bon appétit à tous. Bon appétit à tous. Biloko nanga yango oyo ebeli bomoni. Mafuta ebele te, mafuta moke, mafuta moko ya mesure. Mafuta ebele eza bien te pona santé. Yango yo donc bolanda nde na lambi ba explication eza na ba video nyonso. Bon appétit à tous. Bosana te kosabone. Bosana te kosabone. Merci na balandi nyonso o balandaka.